Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Maman, ça ne réussit pas parce que moi, je n'ai pas gagné pour manger. Sans moyen reçu petit. Mais j'ai quoi? Les cocos comme ça me charge. Depuis que le Zouglou a créé tout reçu pour nous, c'est que pour moi, ça moyen reçu ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, ça en brille maintenant. Baye gogo Baye gogo Mon pays, ma patrie. Baye gogo Animé par M. Zambwana Joachim. En direct de l'États-Unis d'Amérique. No contribution, no Mon drink. pays, ma patrie. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Aujourd'hui c'est la fête, on va gâter le coin, qui au bête, on y va. Tout le monde est présenté, vos chansons s'il vous plaît, voici votre SK original, Nana Koro, on va gâter le coin. Prof W, mon pays, ma patrie, animé par Zambwana Joachim, sur la Prof W, Radio Télévision Lissolo. Oh, Allez bouger, allez danser, danser, allez galoper, bouger, bouger, allez danser. Big Rose, mon pays, ma patrie, Zambwana Joachim. Radio Télévision Lissolo. Mon pays, ma patrie, animé par Zambwana Joachim. En direct de l'États-Unis d'Amérique. Mon pays, ma patrie, Radio Télévision Lissolo. Mon pays, ma patrie, Zambwana Joachim. En direct de l'États-Unis d'Amérique. Soyez toujours branchés et connectés sur la Prof W Radio Télévision Lissolo. Ah, mon pays, ma patrie. Aujourd'hui c'est la fête. Oh, mon pays, ma patrie. Ah ouais, ah ouais. Zambwana Joachim. Mon pays, ma patrie. C'est la Prof W Radio Télévision Lissolo. Votre émission préférée. Combien de fois que j'ai besoin Oh, mon pays, ma patrie. DSV. Radio Télévision Lissolo. Si dominer va ne doit pas, si dominer va ne doit si dominer va ne doit pas, si dominer va ne doit ça. Radio Télévision Lissolo. Votre émission préférée. Mon pays, ma patrie. Yoga. Mon
toujours branché et connecté sur la www. Dansez, oh galopé, bougez, bougez. Ah ouais, dansez. Allez, allez, allez. Allez, Radio Télévision du Solo. Mon pays et ma patrie. Allez, allez, allez. Allez. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Five, four, three, two, one. Merci Nabande Konyoso, Bozali Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Li Solo. Et Zali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de Foupertal. Mokolo malelo bande kobo ebike bo sokolaka mituna bino na maya Radio Li Solo. Lelo mokolo ma samedi boyebike bobina kana Radio Li Solo. Lelo mokolo ma samedi boyebike bosangana kabino nyonso tu na Radio Li Solo. Yesolo bandeko mon pays ma patrie oyo elambami na nzungu pe supu ya kitoko. Elongo na ndeko na ngai mbuta zambwana Joachim loboko ya mama ni oyo elambaki mon pays ma patrie. Mbuta zambwana ya le yango nde akoya kopesa bino sango ya bilei ya mama Ani Ntemo. Mpamba te na mon pays ma patrie. Bilei oyo mama Ani asali po na mobali na ye. Yango mobali ale akoya koyebisa batu mpimbo ya biloko oyo mwasi alambeli ye. Yango tolobi ke mon pays ma patrie. Ndenge tolobaka la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. E bandaki liboso na kati na ndaku na ye mpe amemi yango na kati na libanda. Yango tozali ko interpeller na ba lisoloa pe ba lisoloise. Oyo nyonso balandaka mon pays ma patrie. Oyo nyonso bazali ba fan ya Radio Télévision Li Solo. Na minute oyo vraiment bakala mingi te nde tokotisi mbuta zambwana esika oyo akoya konyata ba révélation ya somo na kati na Radio Li Solo. Mais papa na biso mayamba alobi pe lokolo ezali mokolo mwa samedi azali toujours na esengo mingi ya koyoka mbuta zambwana Joachim mon pays ma patrie. Yango alobi te bana ya Radio Li Solo bokoyoka mwa mondule moko na sima ya mondule nde tokotisi mbuta zambwana Joachim na kati na Radio Télévision Li Solo. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Savior is born. It's Christmas time. He was born in the manger. It's Christmas time. Let's join us and worship Him. In Herod was resting. The 3 wise men came to see Him. They wanted to know where the new King was born. He didn't know. He pleaded with them. Please let me know where to find Him, so that I can worship Him too. It's Christmas time, the Savior is born. It's Christmas
sign. He was born in the manger. It's Christmas time. Let's join hands and worship Him. As they were walking, they saw the star that led them to where Jesus was born. As soon as they saw Him, they knelt down and worshipped Him and gave Him His faith. Oh yeah, hooray! Long time ago, hooray! The Son was born. Hooray! His name is Jesus. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Oh, Ngonge Koki. Ah ouais. Sans plus tarder, toleki na mboka ya États-Unis d'Amérique, mpambate to zongisa micro epa ya mbuta zambwana Joachim ye aiba ko kumba biso lolenge oyo amesana ko kumba biso na bilei malamu. Eboto ndeko na ngai mbuta zambwana Joachim. Eboto ndeko na ngai papa mayamba na studio kuna. Eboto bandeko nyonso bozali branché kat na station na ya 3 www.radiolisolo.com. Lelo tozali live ndenge bozali koyoka ngai bozali koyoka biso kat na Radio Lisolo plus tozali ko pasola mpoke kat na programme na ngai oyo ya mon pays ma patrie. Place tokolobelaka toujours makambo etali situation pays, place tokolobelaka ba situation ya ndenge na ndenge pe bato nyonso bakotaka librement kopesa opinion na bango pe ko partager mpoke na ndenge ekokeli. Lelo yo sujet misatu nazali na yango oyo tokopasola awa mibale ekozala mike moko ekozala ya mulai pe kosukisela biso me na basujet nyonso oyo eloko ya muke pe yango mutekotaka na lisu parce que mutu soki babambi bik na lisu ya solo ekovimbisa yo ekozokisa yo me okokende penza na hôpital mingi te me soki fi mwa kitalatala epasuki mwa tasha muke kaka ya glace wana ekoti na lisu na banza okokende na ba clinique oyo ezali vraiment spécialisé na ba ophtalmologie oyo ba wiko tala kaka par laser bato ba wiko mona yango pe oyo ba wiko sala opération kaka par laser elingo ba ke mbeli penza ezali te oyo wiko pasola lisu na yo cataracte na wana boko ko bimisa ba mona fi mwa tache wana ka ya muke mwa nini wana ka ya muke ya silicone wana ya sable to ya zielo to ya kitalatala oyo ekotio elingelo ba ete photo sala toujours attention na ba sujet mususu yo ko yiko mona ko ya muke o yiko mona eloko pamba menzo kande yango mutezali ko dévorer forêt na biso yango mutezali ko bebisa pays na biso donc na ko tia 3 sujets mais parmi les 3 sujets oyo nyonso ko mona etezana o sujet muke ke ba peut-être yango pe muteo kozala na importance mingi na date ya lelo ba sujet to ko yaka na ba jour oyo na Radio Lisolo eza ba sujet tali lite pona ko libérer pays na bokonzami na yango lite pona ko libérer Afrique na condition oyo tozali nango tozali komona ete mundele azali na dominance totale sur l'homme noir jusqu'à quand banzembo eyembani batu bakufi depuis taya kala ta esclavagisme ta bakoko na bisoti na data lelo l'homme noir n'a jamais bénéficié de sa propre terre babuloka boye pasi oza kontenti na data lelo alors photo yeba ete suka eloko nyonso bible lobiza na bandeli ezaka pe na suka na yango il faut to bana ko travailler dur pour to koma na conclusion entre biso na bamindele conclusion entre l'homme noir et l'homme blanc conclusion entre biso na biso pe na ba pays na biso na tanto tozali komona ete bisika to telemeni ezali malamu te. Alors sans plus tarder ba sujet oyo ekozala ya liboso na kolobela DCE qui est direction des Congolais de l'étranger qui est département oyo département au ministère il y a les affaires étrangères et francophonie bauti ko créer pona yo ndeko yebi yango te ba créer département moko bazali ko benga yango direction des Congolais de l'étranger département affaires étrangères et qui par makambo etali déjà ba étranger et ça ba baza loko
ezala ba o bazali na libanda ezala ba na pays bazala libanda to bazala na kati kutu ba étranger bazala na kati c'est toujours le département ya ministère ya les affaires étrangères mutakipaka situation oh. Mais awa attention ezali un peu mingi que ba créer une direction spéciale bien séparée car pour na Congolais au baza ko vivre à l'étranger. Mais depuis que la Congolais va vivre à l'étranger, depuis que la ambassade na biso, pourquoi ba créer division oyo ya ba Congolais vivant à l'étranger? Nakati il y a département équipera déjà les affaires étrangères. Ne mapoke oyo yango toko paso la awa ekozwa biso ta mingi te. Peut-être que il continue lobby problème ezalité mais lelo na ko limiter yango un peu na minute na awa na ko limiter on a moins de 15 minutes pe yango na ko senga penza bato bakota ou bakota te to ko yeba qu'est-ce qu'on va faire département yango tango to lobeli yango to ko kende immédiatement na ko zwa suma minute ya muke pona kota na mpoke etali élection provinciale et municipale ya 2013 oyo ezali ko ya fraude mususu elingo ya biso déjà tostomoni yango tokokebisa ndenge bandeko tokebisama to telemela ki seni na 2011 pona désordre oyo kotsaki metour oyo nazana mama solo moka muke na ko pasola awa mpoke po batoyeba eke totika nanu ko continuer ko raisonner makamba 2011 na ndenge ekeili parce que tozana retard devant la mouvance présidentielle biso ba obata opposition tozape ki diba na bakambo etali pe perde bango bazali suko kabola mpoke wana te ya 2011 te bakomi musika alors ceux qui biso la société civile le peuple congolais to ko rattraper bango te tant to ko ma place bango bazali bango bakomi musika parce que ils sont ingénieux au mal bazali ba concepteur de mauvaises choses poyeba mutu abomba melo na se ya matiti na butu c'est difficile parce que yoza koya avec toute conscience na balabala mais mutu oya bomba melio na kikongo balobaka ukuswamini ukutekele ngango do oya bomba melio aleke na mayele do il faut to yeba ete toza ko sala face à opposition il faut to bana ko raisonner avant bango et plus que bango ce qui te ba dégâts ya somo elingo ya na ba élection oyo ezako ya 2013 oyo tali ba gouverneur ba sénateur ba chef territoire ba nini tout ça administrateur ndenge na ndenge makila ekotanga lisusu soki tokokeba te soki tokokabola mpoke oyo malamu te mais surtout bande ko bazana Congo faites attention na minute mukeka kana kozwa na ko pasola mpoke na bisika oyo danger déjà ezako ya emonani ba mende na gouvernement congolais bazana plan moko déjà ekomaki musika tokolobela yango ya suka oyo kozwa biso ta mingi il faut to ba ete lite oyo ekei mingi na mayele na biso to organiser yango na ba campagne to organiser yango na ba angle ya ndenge na ndenge tozoko luka même imperium tozoluka mampinga donc ma possibilité nyonso tozali ko sangisa eza encourageant ezali kitoko mais ngai zambwana na yebisi bino déjà été vide moko ezali quelque part oyo tozali ko wela te to yebate tozape ko négliger yango ezali contrôle moko spirituel tozozangela awa oyo bibunda na mampinga akontaka na masasi na koboma oyo akontaka na ba élection akontaka na ba urne oyo akontaka na politique akontaka na ba laka ya manipulation ya ba acrobatie ça ko sala mais oyo akontaka pe na losambo ayebaka ete il y a une force quelque part nzambe azali ko exister oyo akontaka na ba magie ayebaka pe ete force moko feuta quelque part ndebisika oyo émission oyo misato avant na pesa bino titre nango na lingi boyeba ete nous devons tous nous poser d'abord la question de savoir qu'est-ce qui a fait que Papa Simon Kimbangu alitaki na même situation auto za nango alukaki libération ya Afrique akangamaki ayebaki mundela ko betsa abetsaki ayebaki mundela ko kangaye akangaki ye mais qu'est-ce qui a fait que mbuta na biso oyo tata na biso oyo a résisaki akomaki tina suka biloko yango toko analyser parce que biso pe tokoti na même phase ya makesa o makesa c'est Lucia Ndama boyeba ete bozali ba makesa fo botelema fo bunda bozaba guerrier mais pourquoi mi kata bakangamaka batikaka mais bango ba continuera bango banani ils étaient aussi nombreux biloko oyo yango tokolobela alors pona ko éviter polémique
na pona za la très spécifique parce que émission mpoka yo batu mingi bakolanda yango batu mingi bakokota pete mais boye baka na section misato oyo ekozala très dangereux très risquant pona éviter ba risque ya trop naza déjà ko dissocier ete émission oyo nakolobela bakimbangiste te mais nakolobela nkamba. Et quand je parlais de Nkamba ne peut pas être parlé sans d'abord faire mémoire à Papa Simon Kimbangu. Alors, dire que Tokolo la Papa Simon Kimbangu, j'accepte ça. Nana akoye ayebi sous histoire Papa Simon Kimbangu te, et ça déjà retard, la date à l'éloge. Ce qui n'a vu n'a Papa Simon Kimbangu, c'est vague. Puisque la documentation est wana, ba information est wana, et l'équipe koleka connaissance ya muke ongana zana yango. Alors pourquoi parler de Papa Simon Kimbangu? À quoi ça va me rapporter? Exacté. Nkamba est là. Nkamba existe. Pourquoi je dois parler de Nkamba quand Nkamba existe, quand les gens connaissent les gens Nkamba? Secret ya muke ezali wana yango na kolobela Nkamba oyo yo mwana Congo keba sala attention. Intention nazana ngona émission oyo ezali ya ko continuer lit na place ezali li. Je ne suis pas là pour déranger la moindre des lites qui existe. Ezala mampinga, ezala union batu baza ko sanganaka, ezala ya biso ba combattant za ko telema na balabala, ezala bato baza na kati ya pays, ba lite nyonso wana eza acceptable. Mende naza ko ya na unification ba lite oyo pas nécessairement mais naza ko ya ko rappeler na âge na ngai na expérience na ba makambu na na simbi na oyo nyonso yo poko ya nango yaka nango. On parle de Nkamba, pas de l'église kimbangiste. Mais oyo nyonso ko toucher pe l'église kimbangiste, problème ezalite bambuta bakokota ngai pe na koyoka, ngai pe na koyoka comment na ko balancer les est-ce obimi na scope ya masoloto obimi na scope masoloto. Raison na tieli oyo na dernière position parce que ekunande temps ekozwanga mingi et raison na tieli o mususu na liboso les deux premières makambo na ko pasola parce que eza muke eza na mukuse. Voilà classement na ngai eza sur base ya importance te mais eza sur base ya chrono ndenge na mesurer yango. Alors sans plus tarder na kosenga nanu bande ko mususu pe bayeba ete bato mingi boyebi ngai bande ko kimbangisa bande ko bokoko bande ko ba chrétien bande ko ba musulman bande ko ope bozara na neutralité spirituelle boyebi ngai ndenge nini boyebi ngai mingi bomitunaka yo zambwana ozavuma kimbangisa to yo kizambwana ozakimbangisa te. Réponse na ngai ezali parce que bomona ngai ke na telemela ka église kimbangista parce que bomona na telemela ka bambuta parce que bomona ngai na telemela ka division de 26 na le 3 égale 1 parce que bomona ngai na lobela ka contre eloko nyonso ona mona ka ete ezali na rayon oyo ngai na yebeli masolo oyo te. Pourquoi? Parce que na ko continuer ko loba yango te mais naza mwana kati naza mwana Nkamba naza mwana ntimanti timanti na koleba sabino ke signifie timanti naza mwana ya contre wana place masolo oyo bato liboso bakanga maka pona lite na place abantata ya liboso oyo bakotaka na masolo oyo etali libération ya Congo bakamotali masolo ya kimpeve naza na makila na direct corrélé na bambuta nyonso oyo bambuta wana ba tata te bamsuti le bazana bango pona nzala kaka baza kufaka noki. Voilà pourquoi naza na bonne position ya ko yebisa yo ete ozala mwana ya papa ya ngenda mwana papa kisolokele mwana papa ya lungana yaka na vérité soko ira vérité te ngana ko bale yango. Pourquoi? Parce que ngai ngoko na fanda ina bambuta wana ozala oyena makambo etali o papa Simon Kimbangu yaka na vérité. Pourquoi? Parce que soko se pata bana Nkamba bayebi bien ta ba papa lycée Fwasi ba papa Mabwaka ba papa nyonso na bambuta kinsengo meda baza bambuta ngana seva bango na vanda na bango na mona bango ba musuna bongo ba majanzi na kolo ba papa oyo za komona ba musu ba komela ba lettres. J'ai des lettres batu baza kolana ba yebi comment des lettres arriver clandestinement de Nkamba jusque chez Joachim Zambwana. Donc naza ko attirer attention na mutu nyonso kokota awa. Faites attention koya na lo barango toujours. Il ne faut pas dire que qui tu es pour parler de ces choses de Nkamba pour parler de ces choses à boyna boy. C'est passé naza na besoin histoire te mais je suis l'histoire moi-même. Oya koya ko baksan likola ona yebite na ko analyser ona ko yebete solo to ya lokuta. Voilà pourquoi nazako benda tout droit de réserver à ngai Zambwana qui je suis et pourquoi je parle de l'église kimbangiste sans demander permission à aucun fils de trois papas. Voilà. Alors,
papa mayamba na studio pemisa nga muke comme ça na benda ba document nga o ya classement nga ndenge ezaleli papa mayamba na studio ah. On va gâter le coin, Kiobit, on y va. Tous les mois de présenter vos choses, s'il vous plaît, voici votre SK original. Nana Polo, on va gâter le coin. Combien de fois que j'ai besoin de quoi les charler si dominer va ne doit pas, si dominer va ne doit si dominer va ne doit pas, si dominer va ne doit est-ce que original et boto bandeko nyonso bozali branché 4 na 3 fois www.radiolisolo.com et boto bandeko nyonso bozali kolanda émission na biso ya mon pays ma patrie oyo ekambami epai na ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana oyo pe na siliko yebana comme le dernier zwa unkuvu do ne Congo. Lelo tozala 3 sujets tozali kolobela awa encore pour na rappel ba oba kotika sikoyo ezali to kolobela na première section rapidement direction des Congolais de l'étranger qui est ligne de section, ligne de division oyo ba utiko créé na ministère ya les affaires étrangères et la francophonie. Et puis yango nde to kolobela awa ya mibale na lobongo bien to kolobela les dangers des élections provinciales oyo ezali ko ya comment tricherie et kozala somo koleka oyo e utiko leka malgré que boza ko yo radio seni ba ko fokola misu siko seni ba bongisa makamo on va en parler
oyo misato pe kozala kafu lite na biso nkamba ekozala ezali incontournable na lite oyo ya bana ya Congo ya libération ya Congo kaka te libération noire kaka te libération africaine libération africaine kaka te mais tokoyeba ete Afrika ezali mama ya ba existence nyonso ya ba être humain o babengami batu na mabele oyo. Alors nakoya na mpoke wana na suka parce que kozala biso temps après ngai na banza émission mususu kozala te donc zwa na yo ya kolanda biso na malembe pe komaka ya liboso autolobi DCE qui est direction des Congolais de l'étranger. C'est une provocation. Pourquoi c'est une provocation? Parce que simplement administration oyo evandi en charge na Kinshasa bazali kokanisa ete bato oyo toyeko koma na mabandi na poto bango bato batinda biso bazo kanisa ke biso bato toye awa na poto toyaki awa poto sakana eke toyaki awa pona ba carotte to ba pomme de terre oyo tozango pe na Kivu bazo kanisa ke to préférer ko lia ba pomme de terre ya mundele to basala biso direction des Congolais à l'étranger sans que biso tozana kati ya place masolongo ezali kolekela bazu pe muntu moko en charge kuna soki tunda wakasenda batie pe en charge ke ye mutakozala en charge ya division oyo pendant que azali wana basala kango jeudi le 21 juin donc bazane tiaka naloba nini muntu alinga finelo kwanga yo muntu kolia yango ozana maboko no ozana kwanga na yo po era kolia ko kyonga mna ko finelo kwanga bazape ko kanisa ete ba uyo ke na n'importe quelle maison moi ça batazane marié réservé que bango bakoti wana il se permet de dire que ngamna ko bana ko botselo bana mais yo chauffeur kandaku la tsaka mwasi salaka boye na boye. Pourquoi na lobby boye? Parce que à chaque chose il faut qu'il y ait une définition. Qu'est-ce que signifie direction des Congolais de l'étranger? Mission il faut bana, objectif il faut bana. Quand na ba recherche en dessous de ça, ba ekoloba ete DCI oyo to DCE raison na ho ezali pona ko faire participer la diaspora na développement communautaire, le transfert de fonds pour ba mona biso to kenaka toujours na Western Union. Ba continuer ko supporter biso to zalaka na poto bino botindaka bambongo na bino biso to damaka balar na biso ya wana to ko faire participer bino boko un peu ba membre siko to reconnaître bino. Et ensuite objectif mususu la mobilisation de la diaspora du côté scientifique et technique. Pourquoi? Parce que ba yebi ete ba net ka ba mbuta zambwana bo pesa ba ba bourse te il faut poser la soni. Pour nous compter te bana diaspora o bazotaka na ndenge na bango basisi ba classe na ba bourse na ndenge na bango peut-être ba ko bazana Canada États-Unis to kota ba nyongo ya ndenge na ndenge o to benga student loan ba crédit ya ndenge na ndenge o ko zala bloquer na ville eno so ko sisa te et puis bango ba lobi ke biso so to sisa ki na ba cours ndenge wana sikonde contribution na biso na Congo e ko zala la côté wana la côté technique côté scientifique to kendeka mais na kati ya masolongo na yoki peteke sikoyo na DCE na bango basali bakosala recensement ba étranger ba congolais nyonso bazana étranger po ete Kabila abimisa mbongo abana kotinda kana étranger na bana nyonso ya Congo obotanga boza kuna botanga kapasi boya kosala développement scientifique na technique ombo wango boleka na ambassade bo se faire enregistrer parce que biso le gouvernement de Matata Mponyo tokopesa bino mbongo na bana bino kuna batanga kapasi tambo koza ozonga awa technologie scientifique biloko ndenge na ndenge nde boya kosala. Voilà pourquoi na solobi yeke o sali provocation parce que la première fois que tu bango peut-être pesa so ticket to na poto mais sikoyo comme l'exploitation de l'homme par l'homme pour ba na kosala biso direction na kati ya ministère des affaires étrangères mais na kati ya masolo ya élection yo kuna ko voter te donc yo comme bino bolamba biloko kolia e na mesa e na kolia ekoki bino bozela bamba lena bango miku etikali babwaki na mabele luloko tabivislodia. Donc tout ceci ça mofunda était est-ce que gouvernement Matata Mponyo baza vraiment na ba cerveau eza ko raisonner pas ko loba ete basa la biso direction des Congolais de l'étranger sans que ba solliciter biso sans que ba luka ba mbuta ope baza na kata diaspora ete to créer division mo to créer division mo mpoke na bino za ndenge ni boya awa to pasola biloko oyo ile yango na limwa na Congo soki ko jota na yo ok ne peut ko analyser très bien côté développement c'est clair ba transport za na kini wana baza ko funda finga ka bakana so kimba mba to tinda kana toboka mais dans l'anta baza na besoin na so pona nini pona participation ya développement
ya nini ya Congo. Mikena matado ke nokotuna MP soko tina kimutuka nayo bango balingi basangisa biso na masolo ya direction générale soki direction de Congolais de l'étranger. Est-ce que baza sema koyeba ete combien de difficultés toza nango poto tinda camion ekota na Matadi po eleka wana? Est-ce que bayebi sema biso wana diaspora quel genre de difficultés toza okuta na port de Matadi, port de Boma, pour moi na conteneur ne fiske ordinateur a pas baza ko tsela ko $150 à charge. O tsaboye babamoni moniteur a pas bazo be ordinateur. Bamona ba livre bazo buwa kango passer na mbongo te. Toutes ces tracasseries là, o toza ko kutana kana yango. Ba masolo o balinko lobela yango te, mais balimba exploiter biso to ke no ko sala développement. Quel développement to ko sala na kata pays na gouvernement o ezali wana en place, na tango moi la diaspora ozali mal vie. Bon, balimba sala so direction de Congolais de l'étranger, ça va. Et bon, on va cas de refouler. Par-ci, par-là. Quand on parle de l'étranger, moutoza en dehors de Congo. Combien de bateaux qu'on refoule, on a data lelo, toza ko yebate baza wapi. Combien de bateaux qu'on refoule mikolo yo, o toza ko yebate quelles conditions bazo traiter les bango kuna. Bon, sous quelles conditions o balingi ko ya ko loblabiso te basali direction de Congolais de l'étranger. Bon, balingi ko bete direction o selon ngai. Ce qui va définir au basili ko pesa, eza ko pesa fuite, eza ko pesa kipelekese. C'est une conclusion de dire seulement que direction o ekoza direction ko empoisonner ba na diaspora. Que quand ça combo na yo, yaka o ko se fait enregistrer moi na diaspora ayaka na direction des Congolais de l'étranger et puis ba ko lamba biso ou bien pour pas détruire l'ité na sona kata libanda ou bien pas kota na masolo na sota na kata Congo, ba ba to vandi wapi adresse ni tozali. Po na ko lala biso moko selon ki ene na bango na ki motema ya mabe na bango ya ki motema ki sanguine baza na yango. Donc awa naza déjà ko pesa mpoke pona kebi ça été moi na diaspora. Faites attention na direction des Congolais de l'étranger o ba uti ko créer. Na première place tamba créer yango sauf yonde ko za ko yoka nga soko yiko kota o ya ko passer son mpoke soko ozaki na masolo yango soko yebaki bambuta ni na diaspora ozaki na kata masolo oyo. Mais ce qui était, nous avons déjà rejeté, nous devons faire attention aux ezali tricage et à somo balimba sala biso contre mouvement la bango basali ya nini ya diaspora. Na première place balinga biso te. Parce que bayebi que biso batoyebi la vraie information dans le Congo. Biso to liaka na mundele, biso to vanda na mundele, biso to tangi na mundele, biso to yebi secret mundele. Biso ne makamoto kolobela emission za koyaba mundele ndombe. Mundele se akituka ndombe, ndombe se akituka mundele. Ba yebi yango très bien. Ke ba koki ko sakana biso na modèle bazo sakana kana bana ya village kuna te. O mutaza na information te. Donc c'est impossible pour ministère des Affaires étrangères et que ne ko créer une division des Congolais à l'étranger. Pour ba loba ete ba lingi biso. Pour pas le ete bazana ko souhaiter progrès à kitoko na ministère auto na division oyo. Donc mpoke oyo na ko kebisa bino eko umela te pour ba ete bieloko oyo euti osale makuna eza danger. Pourquoi danger? Parce que toza komona ngo na démonstration ya relation na bana biso bana ya étranger to bana ya diaspora toza na kata na étranger. To moni ona njili. Kita na njili ba kolino so kozana ngo fuye ba pays nyonso kenda ka soko futa douane ba komona biloko nyonso na douane mais oyo ezaleke kota za na mutu po alexa yo quelle diaspora oyo balingi ko supporter le biso quelle diaspora oyo balingi ko coopérer na biso oke kotala mboka na yo oke kotala mama na yo po bima $50 la taxe wapi kaka place oyo na passeport congolais oyo na passeport étranger avant on mata l'avion $50. Qu'est-ce qu'il veut dire par là pour dire que ba créer une direction des Congolais à l'étranger? Natango à l'étranger yo mwana vanda kana balingo ya ko développer Congo Kinsi mais natango za ko ya futa ka taxe $50 avant voyager aéroport ni na na monde oyo mutu avant au voyager za na mbongo $50 ngana bi ticket na kaka oye sala checking na yo colis bagage dépassé mbongo futa ba bagage mais en dehors de ça mutu partout au monde biloko ezala kata ye futa la bo taxe on se ba futa na ba étranger. Mais pourquoi ces taxes-là maintenant nous donnons un passeport congolais ou à côté si qu'on a l'isanga ou il y a DCE de direction des Congolais à l'étranger au foot ça les taxes. Donc on est ça qu'on pouvait être rejet. Donc comme nous avons battu au sala na chambre na bango chambre na tika ezika. Il n'y a aucune vérité derrière la DCE au battu au sala qu'on mais sinon ngai loko na zomona moyen de flatter biso corbeau et na po ba yo kabiso po to kota pour pas qu'on a besoin de la détruire l'ité. Donc la DCE
c'est un mouvement où ngai personnellement bambuta nyonsa diaspora oba kotia misapi na bango kuna oba komona ete mwana diaspora a joindre direction oyo mutu wana photo filtrer bien toyeba bien soki mpe aza kotia biso na liste noire te parce que baliste noire eza kuna baliste rouge mpe ezali baliste ndenge na ndenge bapesa bacode oyo biso mpe toza kotravaille na baservice d'intelligence na la place toyebi na biso bacode nini basili kotia so baklasa yo na code jaune batie na code rouge na code noir qu'est-ce que ça veut dire bacode nyonso na toza na yango awa toza koyeba kado so bazokasi toza kolalaka pongi bazambwana balalaka jamais pongi. Alors na côté développement, quel développement na tango bayebi bien que biso na poto pambongo totindaka ezalaka juste pour na bakaskrout ka ba famille mais vrai investissement ya mwana ya poto na Afrique ezali matériel. Et quand on parle de matériel, eza la machine à glacière, eza la machine à chambre froide, eza la machine à passer en baya, non c'est la machinerie. To wela ko so machinerie parce que jour ko zonga ba papa na biso ba sala yango ba travail na ba compagnie minene ba za ko préparer pension. Pension ba za ko préparer na botier mbongo na pembeni te mena matériel, machine à fufu, frigo na ye, congélateur na temps na ko za pension na ba vana na coin wana, machine à ba galette, tout ceci. Mais quand on parle de la machinerie, on voit de l'électricité. Oh! Dans quel SNL au boza nango kuna boza ko senga biso bana diaspora to yakuna to contribuer na développement du pays. Na tango moteur a pamba ya 1/2 pouce eza ko tourner te likolo ya courant la bino ya kibola bola wana. Et pour que nous senga biso bana diaspora to ko participer na DCE na bino obo créer na cadre ninda ya section de développement technologique. Ou peut-être technologie signifie technique. Est-ce que la technique c'est ça corrélé na électricité? Donc biso to bokanisi biso bana diaspora to ba zoba to sombela yo moteur à chambre froide et que nous a un mois de lestage ya ki ekufi to surcharge courant et ekufi. Donc biloko boye to zala pour dire carrément que boza pembeni kutu ya ko tenter ko créer direction ya ba l'étranger na ya bana diaspora te. Eza masolo moko boza mosika boza off-site. Alors na kata mpoke oyo kaka ya développement ekotika la ko simba kate passer boza pe na maite nana ngo ya ko sala ka chambre froide na place mai ezalité nana ngo ya ko sala chambre froide na tango pression kutu ya mai eza ko yate nana ngo ya ko sala ba ferme na tango iko sokola makolo na bino atambo koti na ferme to donc contamination donc to sala bangulu to longona na chambre bangulu to ke na kota ba soso avec makulungulu to kumba ba microbe de côté A na ferme na chambre B. Donc bozo kanseke biso ba formation tozala na diaspora ekokana ya bino kuna ya bibamba bamba. Donc on nous a funda ete masolo ya DCE 15 minutes nanga na préparer ki presque ekoki tokotika la kolamba na mouvement oyo ya DCE te bana diaspora bo fongola misu ou bien ezali entreprise pour nous manipuler ba basali une division pour mieux nous attraper, une division pour détruire notre élite. Mais on ezali division moko ngai na moni yango na kebisi bana diaspora sauf ceux qui ont moni eza division ya kitoko ko tana yo mais pona nga na moni yango faux masolo. Alors awa na banza papa mayamba na studio soko ezali prêt ça va soko ezali prêt te zero que de immédiatement na deuxième poke oyo nga na uti ko préparer papa mayamba na studio ah it's rough it's smooth it's rough it's smooth it's rough it's smooth it's rough it's smooth. Hey Mata, you go be the mother, they don't make you go suffer, your body go fire, every day she dey waka, she no dey tire, every day she dey waka, this is fashion, every day she dey waka, she no dey tire, every day she dey waka, this is fashion, you go window, you go let go, you go window, you be sex machine, you go clean you, you go use you, you go lie, you be sex machine, you go window, you go let go, you go window, you be sex machine, you go clean you, you go use you, you go lie, you be sex machine, sex machine, you be sex machine. This girl for the papa, so she feel me the lover. When I see her the wonder, she make me so for more and better. She
eboto badekolanga merci mingi eboto na mokolo ya samedi ya lelo oyo moi ezali makasi presque partout tozali kosepela na ndenge nzambe apesi biso moi mais tozali mpe na mawa mpona komona ete bandeko na biso parci parla na Congo bazali koyoka pasi depuis Congo exista nanu base réjouissa te kaka un petit groupe de gens de politiciens na bakolabo oyo baza komonaka clair mais clair yango mpe bien mal qui ne profite rien bientôt bakosanza yango to baza ja kosanza yango parce que na bakabri bamesana koya kolia quelque part na matonge wana bafeti bamesana kosalisa ba jeep na bango kotambolaka partout kobwakela biso ba poussière ba milinga tomoni bazali susu kosala yango te parce que bayebi na bango ete ndenge basili kokotela na ba poste oyo ezali illégal ndenge basili kokotela na masolo oyo basombi pouvoir ezali te osombi ebale okoyi osomba régie des hommes etango eza koyaka wana facture yaki ofutaki na yo mais soko wikena somba ebale mondial j'espère que ozana mbongo yango te parce que mai eleki déjà mabele na munene voilà pourquoi bato oyo bazokanisa ete pouvoir politique esomaka na mbongo bazali bapesa ba $12,000 $10,000 ou même plus que ça dépend ya bitumba ba circonscription na comment elekelaki ba msupesi likolo ba relation tsaye wana po kaka ngai na vanda awa po asimba ngai tsaye wana po biso re na biso continuer basali ba manipulation nyonso oyo ekoki po bavanda bisika wana et par conséquence lelo ba komi ko futa to bientôt pe ba ko futa oyo futa maka na tango osaleli qui bien mal qui ne profite à rien mais si tu n'attends autant que ça peuple que voilà ngai bo voter ngai pendant que yo pete mutu ba votaki biloka boy banda na mutu ti na mukila eko ninga na kaka binonyo soboza na chaîne moko binonyo sobozali ligote na mupiko moko binonyo soboko tikala ko za na kimia te boko tante ko loba ete bambuta zambwana au courage on bazo zulongo ya ko loba wapi monsieur zali ko ya après oyo na ko yebisa bino courage o to zali ko zulongo wapi pourquoi peut-être na Congo to le bara depuis kala pour plus de 5 ans on parle contre le gouvernement congolais on parle contre les bambouta politiciens mais to kitaka na officiellement on descend là-bas pourquoi parce que lite oyo e banda depuis taba mfumu kimbangu nzembo moko ka bayembaka pe na ko traduire on na lokoto lingala na ba oba yokaka kisintimansite kilange na biso besingombe kuna te kikongo te kana votu kangama katwena yewongako nzembo niko bete meme si toko kangama to ndimi yango to boite me katwena yewongako tozali nako banga te message na pesaka toujours na aner message na pesaka toujours na DGM message na pesaka na tous les kabilistes message na pesaka na tous les collabos Zambwana akoya officiellement na aéroport ya Kinshasa akobattre campagne na place na kolinga akobattre campagne na soki na kei pona ba campagne na kozala wana soki na kenanga na vacances na mesana je le ferai pourquoi parce que kana votu kangama katuna yewongako mais émission oza koya na minute mikeka kada 10 minutes mais en attendant place oyo na lobela seni na élection ya provincial oyo zali koya bayebi na bango déjà été seni siko ezali ko ningana ndenge to ningisa chango na 2011 totelema wana pona nini bourrage des îles ko salema serveur to songi boy bakimisa serveur basali manipulation mususu balongi bakei na ndenge bakaneli bavandisi batu na bango na ndenge balingelaki batu mususu soki balekisi bango par corruption te par manipulation te simple parce bayeba kete batu na bakozala capable ya koloba yango wana otikaka poto balance kaka mekel balance de yebane danger moko naza ko condamner peuple congolais naza ko condamner nyoso na carte électeur et que tout le monde qui va élection 2011 kaka présidentielle kaka mutu intéressant qui biso mais dans la de temps na finga makina radio oyo na bokebisi était président te mutu a diriger ka pays mais c'est l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale tokeba na ba élection législative ndenge za kotelemela seni na kota présidence to fongola misu double
triple, quadruple fois pour l'élection législative. Parce que y a kakimama. Ndaku na biso ngwana. Place to boma meka yangwana. Place to kolobela kama loba na biso yangwana. Toko zala ka representer na bambuta oyo. Longwa kuna zambwana. Ngonga soke koki mbano na bamomba kuzwa yango. Constitution toko pasola yango. Toko tia batu na ndenge na biso. Batu tuto yega na présidence. Lelo bomoni yango. Memo wazali wana. Est-ce que président oya vandi wana na ndenge na ye na chobo? Akoki ko yavuma ko loba likambo. Boza ko mona za ko loba. C'est toujours le parlement qui parle. Makamazuli ala na parlement na banza data lelo yo un vrai congolais oya koti na lite ya pays abandi ko yeba comment la politique fonctionne. Ce qui to yeba kango depuis kala, je pense que nde toza na place totalité. Mais toza ki informé te, to yeba ki politique te, to yeba peut-être comment et marche la ka. Mais wane za ya section ya liboso ya mukeka ka. Mais c'est que section munene eza ko ya élection provinciale. Mais voilà l'élection provinciale, muntu azali awase ayebisanga yango déjà peut-être ko ya lisusu que tika wa bakozo mbanda bango bango kutu bakena na députation nationale eloko ni bazo sala kuna. Siko bolingi susu batu bakene suna ba élection seza ko ya. Bien sûr que oui, parce que na ko rappeler était politique ya siège vide batu basala on a kiba et comme ça kiba ekota na autocratie ya kosakarate. Batu basala on a Union soviétique, batu basala on a Corée du Nord, ba pays on se misato na pesibino. Eza ba pays o peuple a tellement qui pénétra ngai na yo, mais ba monete to ko na assemblée te, to ko na ko vanda te, to ko sala pi ba élection te. Ba mbuta wana ba dictature. Bambuta wana ya majorité mouvance présidentielle ndeka toza na Congo. Ba mona ki ba bien tulubeki to zwibino. Bino bokende biso to kosala biso quorum. Et quorum est balancé par statistique. Statistique de quoi? Le nombre de participants. Et le siège vide ça ne marche pas. Ndeko moko uta ko rappeler ma calamité na Burundi pe basala isu même erreur. Ba moni mafia, ba moni manipulation. Na ba élection na bango babi biso ko toko ke na ba élection te batiki yango. Est-ce que assemblée ya Burundi za ko vanda te? Est-ce que président Burundi na mafia na ye aza ko vanda te? Aza ko vanda. Politique ya siège vide n'a jamais marché na système de démocratie. Il faut bokende bobeta kuna. Kaya c'est exceptionnel oh ya chitaloba ki bokende kuna te wana mbuta wana pese 100% na raison que il fallait pas bakende kuna. Mais wana za eloko mususu koza okende na nini na députation nationale. Fallait ba telemelango, fallait ba respecter mbuta de match engageza la soit à revoir ou bien match engageza na condition moko trop difficile. Mais na yebi na ngate soki siège vide ngo comment to ngato sale la paix. Mais mama likambo seni ezalaka wana avec upango imulunda si je nanga na section oyango lingeya. Yeba seni ni nango asalaka. Yeba ba élection ezaliko ya comment muntu avant la kana kiti oyo peuple apone lié. Oya seni to moni yango seni mutatie bat na assemblée nini nationale ba député nyonso seni mutatie bango. Mais ba élection za ko ya keba indirectement vous allez dire que c'est la seni pas nécessairement. C'est pourquoi bakotika la biso seni lokola miso mso za komona mosikate to kosamake c'est la seni. Et la seni va peut-être mais naza ko pesa 80% il y a assurance que seni akosala musala na ye ou pas mais peuple va veiller ba élection ekoleka kitoko. Na cadre ni na cadre fraude ekozala trop limité et peut-être dans la région mususu ekozala pété. Avec la CENI vouloir ou pas ekozala bongo mais keba wana eza ba élection mais bon continue kiti eza eloko mususu. Place à Bokoti na kiti na niveau ya députation provinciale, na députation nationale, c'est la même chose. Mais si on commence à la tête, Kabila, le PPRD, baza ko s'intéresser l'issue na babilo côté. Et loko komi ko intéresser ba on siko ba poste clé. Neti gouverneur, neti sénateur. Yeba mwana Congo comment gouverneur yelaka. Yeba yo mwana Congo comment un sénateur peut akozala voter avant la kanakiti et kozala le sous décision ya sénité décision sénité za ngwa primaire comment bote tala na balabala balaka laka ya campagne au passé au vandi mais sikoyo boya ba gouverneur bango élection na bango ezala ka le sous te netka ba sénateur ezala sous te netka boya na balabala laka non il faut ko battre campagne na kati ya assemblée provincial.
Si on a assemblée provinciale, est-ce que Seigneur a la masolo na koyeba nana on kati na bila passé oh mwana Congo zibula meso nde mutambu place oyo ezaleli ekotangisa makila ya soma. Mutambu place ezaleli seni bakotikela biso yango. Bango banani ba mouvance présidentielle le peupliste bako niata na assemblée provinciale nyonso. Place bako niata la fu zibula meso. Mutu na mutu chaque député akopona nane walinga za sénateur nane wakozala gouverneur bakozwa enveloppe bango na kati kuna biso tokozala te ba peuple biso tokozela kaka nani lutiti nani ngo passer mais si kona kati kuna est-ce que c'est nous tokozala en charge au programme que oh oui na région ya Bandundu mukendi a passer na région non ça ne sera plus la CENI, c'est un juge provincial mutu ya cour suprême justice oyo azali alloqué oyo batindi kuna na région wana aza en charge numéro 1 ya région wana ye mutu akozo enveloppe en fermé aye na ona libenga na ke binoso bokebolaki na kata da caisse oyo te piggy bank soki enveloppe bakosa enveloppe azu merci to kanya enveloppe ngo batango mafuta pa ekangami na ke nango na chambre. C'est comme ça que ça se passe. Bon, bino siko boyebisa avec le cour suprême de justice, on a ministre lelo bino bana Congo, besoin de la élection provinciale, besoin de la élection municipale. Mais moi je vous dis déjà que bakabiliste bazana besoin de solo à CENI banité. Tout ce qu'ils ont besoin pour le moment, nan X, Y, Z région comme juge professeur, oya kozana ma solo à passionini enveloppe wana ayebisa peuple pour beaucoup ko yate faut qu'on enveloppe pour total ndingi zokuna ndingi côté là. Non. C'est là où mayele na bango ezozela biso, c'est là où buzoberi na biso ko zala susu comme ngaka ndenge tiko lekela partout au Congo tous les gouverneurs choisis par qui? Par ces juges là. Parce que les juges ont baza nini délégué baza ko pona ka bango déjà baza ko lamba ka bango binota baza ko ba tala bino na CENI société civile batémoin bakozala c'est vrai batémoin banani batémoin ba député professeur baza ko ya problème ezalité est-ce que boyebi te ke ba député nationaux pe oyo bakoya pe na masolo oyo kaka lisusu parce que mingi bazokanisa ke mpoke ba député nationaux esili non un député national azape libre ya koya ko postuler comme gouverneur comme sénateur bakokotisa elinga ba ete la mouvance présidentielle na ba parti na bango oyo ezala kati bako jouer jeu na bango lisusu ya kozala ete biso pe na gouverneur ya Kasai kuna mutu na biso yeyo na Maniema kuna mutu na biso yeyo. C'est à moi de vous informer que Jeannette Jackson a libre et a qualifié déjà en avance pour la paix candidat gouverneur ya Maniema. Donc yo mwana Congo ozo la surprise jour ko yo Jeannette Kabila za gouverneur sur Maniema zibula meso mwana ya Congo. Nde place oyo mpoke nanga batamayele ba moni yango déjà place na lobe ba beyo mutamayele kota na oya ko pasolanga poke. Mais moi je vous dis déjà que CENI faux masolo contrôle CENI na ba élection de professeur ezakoya faux masolo vrai masolo ezali banani yango bakozala ba juge na kati. Est-ce que toteleme la système oyo ya ba élection provinciale enveloppe fermée ouvert par un juge? Est-ce que totika ba juge provincial oyo bazala en charge ba ke na chambre ba no fonga biso enveloppe oyo ou bien to changer stratégie mususu ou bien to opposer ou bien to na balabala ou bien to teleme la système ya choix ya ba député ya ba gouverneur parce que un gouverneur pour comprendre bien le rôle un gouverneur Zoa André Kimbuta Kinshasa on tue les gens pas Kinshasa mais dans la province de Kinshasa. Tomoni est-ce que André Kimbuta ko exposer bazandu ba licence za ko pesaka nana waza ko tika ba biloko yo ba propre bala na ye ba tu waza ko déloger bango na ba place ba banani bala na ye ya province na ye. Donc apparemment un gouverneur c'est un président dans sa région. Maintenant quand vous avez eu un classement de gouverneurs comme André Kimbuta for 11 régions si bele ndenge waza ko mona n'importe quelle région un général à Kasai a connu que na Bandundu a épé ko enlever mutafana na Bandundu gouverneur ya Bandundu ba kana pété ayebi na pété azape na tanga biloko ete. Pourquoi? Parce que un général national ayaki a kosala ABCD ne pays oyo ezako beba semba parce que mon peuple périt par quoi? Par faute de connaissances, par manque de connaissances. Place oyo
mpuka mibali na nango awa esileli Papa Mayamba na studio pesa biso nzembo comme ça tokei na troisième sujet na biso oyo ekosukisa émission na biso tikino tokolemba awa toteta ni concernant Nkamba. Hallelujah. Eboto bana bonsomi bana Congo ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana o na benga mipele dernier zwa unkuvu du ne Congo batumi batuna kapwana okoma na kombo ya zwa unkuvu c'est pas parce que bandeko oya bokoko bapesa ngai kombo oyo na tanto salaka émission ya zwa unkuvu bateya kanga ikiete zwa unkuvu na analyse ki ba makambu na ye na ye komona tia solo zwa unkuvu na epoque na ye adirija ki royaume na ndenge ekokaki atombola ki yango na niveau ekokaki mais d'après bandeko o bako kenda kana makambo etali bokoko na ba recherche na wapi komona tia zwa unkuvu mabene mo kaka paraît-il po atikaki nzambe ya bokoko aje ko sala nkolo Yesu yangwana nde bango balinyaka zwa unkuvu te mais en dehors de ça balinyaka pe zwa unkuvu na makambo ebele asala qu'il était le plus grand roi na ba royaume nyonso Afrique ya kachopa nyonso. Voilà ngai lokona na komona ete mais wele mal ya muntu kolanda Jésus place nango Jésus atina to na osala mabe sino que Jésus akondana ba ko boma nyonso yo ba tribulation biloko nyonso Jésus alinyaka yango te siko yo kono kotala muntu aboye aza ko pekisaka biloko ya mabe esalema te yo kono kozala contre ye déplacer ngana yo komona aussi si la nete le cas alors zo nkufa azaki muto malamu donc ngai pe na ndima na kolanda esprit ya zo nkufa dona nzela na politique il faut na yebisa bino déjà en avance que na esprit ya zo nkufa na ndima kola zo nkufa parce que na comparer na royaume Congo tina data lelo je ne trouve pas un seul congolais oyo a dirigé politique ya Congo comme président, comme Mokambi, comme leader,
oyo yaki na esprit malamu non papa Kasavu unamona kapenza eloko penza sala pona Congo te sinon qu'il était aussi trop faible ya ko banga un peu ba makamususu ya kwa za decision mais ko banga tuyena Mobutu iteta yemta mwanga biso tuyena Mzee Kabila yemta teka biso tuyena Kabila Kanambe oazali wana yemta za ko promoter balkanisation kutu makamba soni ba oni ba yeko finapso kwanga pona ko fonga biso mpoke ete tala ba Rwanda makamba zo sala awa mais gouvernement Kabila na ba collaboration so babi yo oni zela ko zombano na yo oko za responsabilité maloba na yo engelo ba ete bazaba ba kopa ngo bibi do bazo kala oni kanda ke ba ko la musamato yo ko kila sacre to monie kene pour le parlement a komi ko lo pamba yo oni bino bazo ko yeba te biso to kebi saka bino ke ba makamona za ko tourner mabe ba infiltrer bazali ba kolabo bazali lelo oni na miso mposa ye a pasoli mpoke il a exposé Rwanda pour profiter marikanga ngana pe oni te mena tour première fois ngana oni to komiko yokana na tanga kaboli so mpoke bo publiquement alo bazakli faut sepela ba mende faut sepela mais bazawa donc bazawa mine tanga no contre oni uti wapi mtu oni ko pasala mpoke bo ya makambo yango tokolobela na minute oyo Nkamba. Pourquoi Nkamba? La première des choses na ko yebisa bino parce que Nkamba place bata liboso ba mona ka pe déjà été mundele makambo yeli biso en Afrique qui peleke so yeli biso il faut totelema makesa c'est Luciandama les combattants les premiers combattants sont sortis de Nkamba na environnement wana mais avant de lobela Nkamba na lingi d'abord ko rappeler bino mo muke ete émission ya mpoko alelo ya debatu oyo nazana besoin na bango mutu ya liboso oyo akokanisaka ete Nkamba signifie kimbangiste tika cerveau na yo na minute oyo po landa bien émission oyo zala mosika na philosophie wana na makanisi wana Nkamba ne veut pas dire kimbangiste. Ça c'est la première des choses na ligne oyeba pour se poser à l'aise. Nkamba ne veut pas aussi dire que ba Congo Besingombe banani non na koya poyeba pourquoi vous en avez besoin Nkamba est incontournable na lutte oyo toza okena na Congo. Mutinoza ukansete Nkamba ce sont des Kimbangistes qui ont construit Nkamba ozana erreur ya kosakana te. Mutinoza ukansete pour aller en Nkamba il faut être Kimbangiste ozana erreur ya kosakana te. Mutinoza ukansete pour que Nkamba il faut visa il faut ba acrobatie bona non lelo ke na parc de Virunga ba retourna ozana ticket ozana place comme na Goma ozana hôtel kolala ozana Nkamba tu peux décider le matin je pars en Nkamba wenda tout ce que on sala makolo na yo komisa kuna ba kozwa na yo mais na masolo oyo avana koba pona na la qui sont vraiment mozindo ya Nkamba et pourquoi yo congolais so yo kotika Nkamba na sima qui est propre mabele na yo oliaka ya ngo yo kaka o baliaka mabele ya Nkamba na ko expliquer bino que c'est mabele ya Nkamba c'est base ya source ya biso bana ya kati batoto zwaka ba explication na bambuta na biso pourquoi faut que lia mabele ya ba minerais ya yongo ko mwana ya Congo mpoete mundela ko pasolo libumu azwa yango na kati soki akokoka so ya kokate mabele ya Congo ko tikala ka kolonga te tokeni ka mbango passer émission na ebité ezra ko fonga mbino kota na yo. Ça c'est la première des raisons biso bambuta ba de exception na kuku to lingo ku fete to ça que to tika bino secret yango raison mabele Nkamba elia maka ce n'est pas que pesa na nsunga to za mapamboli mais ali esprit patriotique n'est-ce pas batwa za ko assigner pacte zo melanini makila ngano zela na meli to mosto bale na kala to mona bato poto lingana to bazokisi o azokisi moningo so azokisi to mela makila c'est un pacte ko lia mabele ya Nkamba pacte za wana mwana Congo bayana bangona nord bazonga na sud bayana est bazonga na west fumu kimbango a décidé que yo mwana Congo fete dianga toto il faut lia kan toto na yo mabele na yo parce que eza ya yo c'est comme ça qu'on se souvenir que pasa tana yo pake na yo ya mwana boleli mabele ya Nkamba et batu mimba kasa ba lia ka mabele ya Nkamba pour de ngendo tinda bangoti papa dangenda badi ko ya écoute est-ce que ayeba ki que signifie lia mabele ya Nkamba. Est-ce qu'il y a une autorisation qui ce n'est même pas lui mon sika kutu tant mabele Nkamba zolia ma wana zana no kutu bébé azana kutu na bakasa ikuna. Ça sont des choses où na koya ko tenter ko lobelango mais pona kende na mosika te na ko tenter ko pesa bino tableau meilleure façon ya ko lobela makambo tali Nkamba na ko sala comparaison entre Vatican ndenge boyebi que Vatican c'est une puissance mondiale
et puis na kolakisa bino pourquoi Nkamba c'est notre puissance aussi universelle ya biso banoir to ya biso bana ya Congo na ko comparer na Jérusalem parce que batu mingi bamitunaka pourquoi Nkamba est appelé la nouvelle Jérusalem na on a très bien ba pasteur rebelle bazola na awa bakozala contre ngai po bakobanga noki ba magablo na bango ekangama noki batu baya ko kena Nkamba pour l'église Kimbangisi. Mais moi je suis ici na ça la campagne église Kimbangisi c'était mais je parle de Nkamba. Il y a une très grande différence entre parler de Nkamba et parler de l'église Kimbangisi. Alors, nous comparons un peu avec Hebron, place va patriarche na biso ba chrétien bazali, place que nous kuta ba mpaka Bulahami bazali wana. Et pourquoi aussi Nkamba est appelé site il y a ba patriarche na biso na kati ya Kongo parce que nzoto fumungi bango ezali la place wana. Pablo otaona ko silisa yango okoyeba combat oza ko mener pour na Congo. Pourquoi est-ce corrélé avec oyo yo nangai leloyo to komi ko sala plus que les Kimbangistes o ba bateli nzoto mfumu Kimbango Nkamba plus que to bateli Nkamba mais ngana yo to lambami avec esprit ya mfumu Kimbango koleka un Kimbangiste koleka un enfant un koko de yemoko mei papa simo Kimbango place oyo ko sala RRT partout là ko na ba marche fotal boso za liboso ya papa simo Kimbango ba mususu kutu bazola tana ba robe papa simo Kimbango haleluya 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 biloko biso bana kati tokola nango totika kutu kolata te sino ke to betama sino ke yipe soni kutu mona libanda avec vert blanc soni pour mona libanda o même un signe ya elonya papa simo Kimbango soni même pour le bla combat papa simo Kimbango. Mais pourquoi la date est précisément en 2011 2012 otozali batu nyonso mutu moko aye kote yo azali te. Je n'ai pas vu un prophète, un pasteur, ou bien un Fumanlongo, un papa de Kimbangiste, à terre balabala avec des mégaphones, à balakoloba, oh ma belle à Kimbango, oh bondi mela maluma kanide makambe fumu Kimbango, oh bosala bona boye. Campagne wana ngana monya ngote. Mais nini esali était vague oyoba, ondulation nango économique leka taille jusqu'à atteindre bakwe nyonso ya monde. Bakonyonso ya Afrique eke kombo ya Mfumu Kimbangu ekomi numéro 1 kosakana mabele ya Mfumu Kimbangu te kosimba mabele ya Mfumu Kimbangu te. Pourquoi tout tourne autour de Mfumu Kimbangu de place oyo na kotsasu musique te parce que ba antenne za ko fungana mutu nyonso ko ine ko kota parce que poke ekozala munene to ko kabula awa boye bingai très bien na kena na ba émission o na ko senga ba kota na kena apena ba émission ezali ngamo na wiko beta ngo taya et puis na moni pe dada wala kutufale ko bakisa kutu lusula minute mususu parce que ba information ezali filtré ba information ezali à lokuta te pour ce que ezali à lokuta je ne peux jamais m'hasarder na moya makasi ya data leloyo na ba media oyo batu bazako landa net kana radio lisolo bona ose ko ya ko sala aventure ya ko loba likambo oyo ko kwesa pays et ko kwesa makanisi na yo et ko kwesa espoir na yo. Je ne peux pas le faire. Donc il faut vous attendre que masolo bozali ko yoka boko yoka yango mutu msoko yoka bakisa un plus na yeme oya mukenga la kopesa ezali bien filtré eza sans tricage eza pena ba vérité oyo ko yiko lingate mais ko changer yango te parce que ce sont des choses que moi j'ai vécu avec na vérifier yango pe musoza ko continuer ko yela ngai spirituellement ou comment je ne sais pas moi par quel esprit. Donc il faut to kabola yango. Alors Congolais question liboso na zali nango il fallait oser la crise oyo et beti biso na Congo nyonso na kobomana na ba massacre na est na mboka lingi kota na balkanisation po oyeba kie Kimbangu. Est-ce que Congolais fallait na data lelo po oyeba ete muntu azali quelque part asala 30 ans na prison po ete bobo manabino. Mais tout ce que moi je sais est que l'homme blanc, tu dois quitter ce pays. Zongi sama bele ya bakoko na biso, zongi sama bele la biso. C'est nom de Kimbangu. Est-ce que fallait ya d'abord na temps ya crise oyo? Et ningi obete so ki crise oyo la kabiso na mbula oyo te. So ki mbule oyo ya passe zali ko traverser makile zali ko tangana est la kabiso te. So ki ba situation oyo toza ko luka ba étranger, ba Rwandais numéro 1, ba dégager le Congo. So ki la kabiso te, donc comment Mfumu Kimbangu nde ezula ngo valeur te? Réponse nanga ezali oui. Soki biloko yaka te ndeto simbi yango te ndeto yipe valeur Mfumu Kimbangu te. Elingi lo bayete préparez-moi na azokene na fête mais oya uti na fête te.
na ta oyo ba masolo oyo tokota na page tokota, je cherche à faire mon devoir ya ko faire savoir un Congolais que na tangu bakozongi sela yo mabele na yo, na tangu bakozongi sela pouvoir na yo ko bosa na data lelo te ke ozaye ko kimela na sima dra ya mfumu kimbangu, ko bosa na te ke jour ozaye ko lela na balabala ya Paris, ozaye ko lela balabala Kinshasa, oh mabele mfumu kimbangu yaka ko bosa na yete. Et c'est ici que je vous invite à savoir importance ya nkamba, importance ya kusinir. Tomoni ba papa munene, ba papa ngwana, ba papa Tshisekedi na ndenge to yokeli balingi basangana, biso to ya to sangana. Tomoni na ba élection, biso to boya to sangana, to former bloc moko. Elinko ba ete batu o bazali ko sinir. Ba comme une puissance, puissance moko économique na bango. Mais ko sinir yango eza ko senga pe place de réunion, eza ko sinir yango eza pe ko senga place bokutanaka philosophie moko pe fo na kate o ekole bino mo philosophie ko bosa na hote longi diela mayele moko ifo eza na kati wana. To moni ba papa Tshisekedi ba opposant nyonso basangana ki mais philosophie moko eza la te kamisa ki bango. Voilà pourquoi bazaki trop faible et le presque opposition soit toujours au monde et ça n'a solide parce qu'il n'y a pas une philosophie stricte ou bien dure. Donc yepe awa na nini na baba munene babungwanda bani sangana na yebi na ngate j'encourage ça, mais il faut qu'il ait une philosophie eza ko sangisa bango. Mais nga philosophie moko nazo ko mona très adhésif. Philosophie moko nazo ko mona eza na kola makasi. Biso nyonso, en commençant par de grands prophètes ya Congo, de grands pasteurs ya ba église ya Congo, mutu nyonso akomi kolobela kombo ya Kimbangu. Église nyonso ezo kolobela kombo ya Kimbangu. Komanda nyonso, combattant nyonso azako kama na kombo ya Kimbangu. Elingo ba ete ya une philosophie qui est en train de jouer les traits d'union. Et ces traits d'union est le nom de Kimbangu. Et quand le nom de Kimbangu est là, nous devons maintenant nous réunir tout autour de Fumu Kimbangu. Voilà pourquoi j'ai déjà un kamba. Ce que ça m'a yele, on comprendre déjà été longola mentalité na yoke ngai pasteur ya église ABCD na zakape na ba membre na ngai. Siko quand il dit que na sepela na Fumu Kimbangu et quand il dit que cette philosophie de Fumu Kimbangu nous devons nous regrouper quelque part, tout ça la réunion, quelque part, tout solidifier idéologie. Tu parles d'un Kamba, bien sûr que oui, je parle d'un Kamba et si Kamba doit être la centrale, Kamba doit être place de ce Kutana, pour supporter yango sans plus tarder. Awa challenge na yo yaka na yango masolo ezaya ko fongana ba antenne centricage ezaya ko fongana pourquoi Kamba d'abord premier nettoyage na ko pesa bino bana Israël bazaki regrouper tout autour ya Hébron ya patriarche na bango place wana Hébron za nini moins de 3 parcelles munene wana asoma chango ye Abraham pona kunda nani mwasi na nani Sara tanga kufaki wana akunda ki place wana na Hébron na Makpela na vallée wana yena ba amibeleki basi na ba contrat na kunda mwasi na awa mabele ala soko sombe ko komia yo mwa ba hectare na mkia sombe e komaki ya ye moko mpaka bula hami tanga kufi bakunege place wana ebo mwana Isaac tanga kufi kaka place wana ebo mwasne Rebecca kaka place wana ebo Joseph Jacob place wana kaka ebo mwasne liboso légitime Léa place wana kaka. Donc tout le monde déjà été tout autour d'un patriarche, il faut qu'il ait une certaine force pour se réunir, faut wana. Nazako le Nkamba doit être notre patriarche, Nkamba doit être notre site, Nkamba doit être notre force. Parce que to site yokani déjà biso nyonso été tokolanda philosophie ya Fumu Kimbangu. Bolingite za na Kenge problème zalité. Bolingeza na Lubumbashi problème zalité. Bolingeza na Katanga place nyonso na Equateur na Kasumbalesa na Kasai problème zalité. Mais boko yebisanga en pleine émission ce qui réellement Nkamba est remplaçable, Nkamba est incontournable. Na tangu ngai na yo combattant aussi ko joindre philosophie ya Fumu Kimbangu. Mais naza koya oyezaka introduction premier support na kokota na mpokea quelle est la puissance de la Hébron to comparer Nkamba, quelle est la puissance est dans le Vatican to comparer Nkamba,
quelle puissance na Jérusalem to compare na kamba na moyende kwa téléphone à côté pour des raisons on a yébité ce cas au conseil minute boni na persona no maloba popo opemisanga muke avant que na kwa détailler sikoyo pourquoi ba place ba patriarche d'être ka fumu kimbangu eza comparable te na monde eza pe ba place belete ndeko na téléphone ya 44 sukira na 4 da pesio maloba. Ok, matondo kulutu na kopesa maloba vraiment eza leki na yombo lipasa soki na koti vraiment eza sujet memi lelo vraiment eza sujet moko etouche ngai kulutu okoyeba te yango moni na koti mpona na ya koloba boye. Alors nalingi naloba bobolimbisi bana bazali batyamo makelele napesi na bandeko nyonso bazolanda mbote napesi yo mbote napesi mpe ndeko diana sufutu na machine mbote kulutu vraiment sujet na yo eza vraiment nalandi yango na bokebi eza par rapport ya fumuki mbango yango moni ntango olobiki fumuki mbango mingi bayebi ye na bamarshe mingi donc eza na motu moko batei ye te mais ngai au moins peut-être na tozalaki konéglige fumuki mbango tokolaki toyebaki ye malamu te mpo balakisaki biso ye mpenza ndenge esengelaki te mais na baradio yango naye kosenga bandeko nyonso oyo bazwa bamoye na bango ya kobimisa bambongo na bango oyo esengelaki basala makambo mosusu mais basali baradio oyo eza kolamusa biso bakongolais vraiment naye kotonda bango botondi mingi par rapport ya sujet na mpo meri parce que eza baradio mpe motu na mosusu babiso baoyo nde todécouvrir baréalité bele kulutu vraiment nasengi na oyo merci mingi na mosala osali liboso na mosusu tozalaki na makambo mosusu omona bato bandima kaka opinion na yo mais toyoko comprendre ke kongo mpo etambola malamu il faut moto na moto apesa makanisi na ye tokobundela makanisi nde tokomona makanisi eza malamu tokotambusa yango kongo. Vraiment merci mingi kulutu natondi botondi natondi bakulutu na biso nyonso oyo balobaka vérité mpona kongo bamanabi bakulutu docteur vitatanga vraiment napesi bino botondi mingi na oyo bozali kosala mpona kolamusa biso mpona likanisi vraiment ya sujet ya lelo vraiment biso bakongolais toza mpenza na obligation ya koreconnaitre fumuki mbango comme fumuki kongo po azali motu oyo aye mpenza andimi kokufa mpona mabele ya Congo. Et puis eloko eza grave soki olandi histoire ya fumuki mbango atikalaka kosenga motu mabonza te atikalaka kozala na bolingo ya mbongo te azalaki na vie moko oyo tobengi vie normale donc aviva sans la vie ya matériel donc tobengi matérialiste te et puis akufa ndenge wana mais bana na ye ndenge peut-être bazo réjouir na oyo ye alonaki vraiment naza vraiment kotonda papa na biso fumuki mbango epai azali botondi mingi na réalité oyo alakisa biso na Congo eza mpenza réalité oyo tomoni yango na bagrand maître na bagrand bato oyo mpenza baya kosikola bamboka na bango par exemple ya Jésus, Bouddha, Mahomet, bato lokola Gandhi, omonaka Gandhi azalaki na vraiment la vie que non faut alanda matérialiste alanda ke oba vie faut kaka ndaka na bambongo vraiment ezali babiloko oyo exemple ya malamu oyo biso penye bana tosengeli tolanda et puis donc bato ya ndenge wana vraiment biso bakongolais le voit toujours sans chance vraiment ya kozwa moto ya ndenge wana na kati ya mabele ya biso vraiment il faut to reconnaître kaye na ndenge ya kosangana te il faut to yebaka date nini akufaki date nini abotamaki po vraiment tozwaka ta ya kocélébrer yango mpo yango mpe ekopesa biso na mosusu bamapamboli na makambo mosusu parce que ntango tozo reconnaître bato ya ndenge wana moto moko boye ayaki na mokili biso nyonso toyaki na kongo wana tozolela tokende bapoto tozolela tozala bavie oyo tolingi tozala nango totambola bavoiture mais ye atalaki bavoiture te atalaki bapoto te atalaki bambongo te atalaki eloko te mais akufi donc nde tobaka na mpiaka na ye donc na pauvre kaka ndenge ayaki na mokili ndenge azongeli vraiment moto ya ndenge wana soki biso bakongolais tokoreconnaîtraka ye vraiment na baventure
ekozala mema mingi yango na kobela na bandeko na nga soki oyoki mokolo moko ebabi ke lelo eza mokolo ya mfumu mbango vraiment tokende tocelebre yango tosepela bandeko bazosepela yango parce que azali papa oyo vraiment nayebi te nazali donc bamoko toza te oyo place nini tokotya ye parce que oyo asala ezali grave donc soki opelango na histoire ya ndenge ya mokili bato basala basacrifice mpona mboka na bango donc vraiment azomérite totya ye na place moko vraiment ezali trop élevé parce que akwene mpe kondima oyo esengeli ya ndima avivre à l'aise na bana ye mais asali 30 ans na prison mpona juste ke kogarde position na ye pour kolakisa ke non mbongo to voiture to nini ezali eloko te na mokili oyo donc motu nini tokosala ngo mais mbongo ekosala ngo motu te en tout cas matondo mingi kulutu na développement na oyo ya makambo ya voluzi kimbangu na poko ya matondo Matondo ingeta eboto merci mingi likamba kitoko lobi ezali na chance munene Congo azana ya kozala na mutu neti aka papa Simon Kimbangu. Pourquoi parce que ba pays nyonso te mutu bakoki koloba ete toza na philosophe na biso toza na mutu oyo tokoki se regrouper tout autour na ye kene na ba pays nyonso pesi komba Gandhi, les Indiens se retrouvent tout autour de Gandhi. Mais en attendant, pour tout que de peu musika bande kobele ba kota na yebi en très bien. Toyeba ete na Palestine place na lobeli, na Israël place na lobeli, place Hebron ezali, place patriarche mpaka Abraham asomilaki mabele oyo ekoma ya bango place wana. Ba place abo ezaka toujours na une certaine puissance olinga yango te bande konanga bobo fongola misu boyo kanga très bien. Parce que Abraham wana mususu Ismaël nakata Hebron mwana yepe awele laki mabele papa na ye awele ki nzota papa na ye aloba ngai pe naza ku le premier fils na côté ya papa na ngai na Abraham je dois garder l'intégrité de la terre de mon père kende sala ba recherche ba musulman na Palestine bango batu baza en charge ya kotia ba surveillant ba garda kanini mausolée wana to basilique wana ndako ya patriarche na biso bazali bana na mususu wa kota Jacob biso pe mususu awa ke ba chrétien ba pesi ba Yuda bango su bazawana donc na ndako moko na bisika moko vous avez tout au moins des racines oyo batiraka puissance spirituelle na bango na bisika wana vous avez des musulmans vous avez des chrétiens vous avez les judaïsmes bazana kati wana elingo bete nini bagenda ko sala wana question mnene faut se poser bakena ko sambela bakena ko zolobiko bakena non c'est un respect sur base ya philosophie ya papa na bango patriarche na bango mpaka Abulahami oh mwana ya Kongo zibula meso malam obimisa komba Kimbangu te mais soma bimisi Kimbangu je t'invite de la comparaison entre ces musulmans là qui se présentent à Hebron na mobile à Palestine. Judaïstes wana mtakenda place wana chrétien wana mtakenda wana ils ont gardé ce corps jalousement même tant bana Israël bana Palestine babundaka batu shaka kinlongo wana te sala likambo kima na kati wana qui sera protégé oui comparer Hebron comparer Kamba est-ce que oyoki te que le patriarche na biso papa Simon Kimbangu azala mausolée na Kamba wana pose-toi cette question. Ceux qui répondent à dire oui, pourquoi tu t'intéresses au Kimbanguiste? Ceux qui ont un problème avec l'église Kimbangiste, quel est ton problème avec Nkamba? Ceux qui ont un problème avec Papa d'Engenda, quel est ton problème avec le mausolée de Mfumu Kimbangu qui est là? Pour yo kansa de ceux qui na keikuna na jeko beti la bango maboko. Ceux qui na keikuna na keiko lobe la bango. Ceux qui na keikuna jeko sala pona bana ya papa nani? Ndeko moko na mona za ko benga na singa na libanda awa na Skype. Papa Robert kotela na sima ya radio lisolo kotela na sima ya Zambwana to soko yepa na ngana ko yamba yote pase moyena kosi na kata studio ko za tena banza za ko yoka ngai ndeko nyonso ngo kota na telefone ou bien radio lisolo ou bien au bengi Skype ya radio ya www.radiolisolo.com solliciter et puis papa mayamba na studio akokoti sa na kati kuna alors biloko oyo na nalo baboye ba musulman avec Ismaël bazana kati
place ya patriarche na bazali bazana philosophie moko eza ko coller bango et c'est ce qui fait que Palestine ti lelo yo marge bataka ndenge na ndenge bazaka ko exister parce que babiki awa ezali place ya papa na biso akufaka pour na biso asombaka pour na biso il a fait tout ceci pour nous mais combien de kilomètres même pas 1 kilomètre combien de mètres c'est seulement quelques parcelles seulement peut-être 100 mètres carrés ka bato to yebi peut-être place on a Hebron on peut te dire que c'est une maison seulement mais on mfumugimba on a pris na ye a foutu 30 ans na ye a sombi ba hectare ba kilomètres na ba des millions de kilomètres mla belenyon sa Congo avec moi je vais mourir je mets mon sang en jeu pour acheter quoi le Congo oza obligé oyeba qu'est-ce que signifie Nkamba qu'est-ce que signifie patriarche la biso avani na Nkamba wana tokoki jamais ko se regrouper soki tozana nani te mais awa na sengina nzembo comme ça après nzembo na okosa pe bande comme suba siliko ya awa avant que na kino comparer siko Vatican avec Nkamba Jérusalem avec Nkamba makamnyos na osala wana oyaka comparaison des AD na ko besta ba match awa Hebron na Nkamba na nto comparer metozana wana Papa Mayamba na studio ah. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Back again, alongside Nano in the back here. Reggie Zippy, and then wine, plus, we don't stop, we don't quit, we don't stop, yeah, wait your team. Employee, we don't stop, employee, we don't quit, taking more pushing, yeah, I'm about to get oh boy, membulu small. Etikesi pantalon apantanga. Don't venture wa. Gamno, injimuno, mitiasu enko. Ja enkoye. My check alignment, change oil, mechanic gauge, enkoye. From here to Sawan, when you cheer, my chair anchor 2 hours. Mitiasu, 4 hours. Yeah, just tell me do that. I'm a gun on the crane, I'm a dono. Monya veggies, no koye. I'm who brass off and pass when I'm a U10. Never poor who no crash won't go ye. What to do for our fat, then never food in our Sabi and Jay, and bed then we cap performance. The game I guess so much me 50 what's it? Stand up on time down for the it's a remote for control. This way, this way, this way, that way, this way, this way. Oh, I go down my down for yeah. Grab a few condos and very much. I told me collecting ya, I told me that's right. Ekoto, Papa Mayamba na studio. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Sauf que notre bezali ko pesa bisoto yebi yango Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1. Alléluia. Bisika oyo na banza na siliko yamba ndeko na ngai Papa Robert Mukolo mutu azali pe l'un des historiens oyo nga na pesa ka respect mingi asili pe koyeba makambo bele concernant Nkamba mais papa avant nga na pesa maloba na zana question epana yo na banza siliko yoka ngai ete Hebron ezali place ya patriarche
place bakundela ba papa na biso ya liboso kuna nkamba pe place kundeli ba papa na biso ya liboso. Est-ce que okoyiko yebisa biso na cadre bokundami na nkamba ba patriarche nini to na kinlongo wana net kaka compare na Abraham banani bazali wana avant yo obakisa mpoke na yo concernant comparaison ya premier tableau entre Abraham na nkamba. Papa Robert na peso maloba. Papa Robert na peso maloba kuna na ebite micro na banza ezana na kokangama a n'importe quel masoko fongoli yango okoki kozwa maloba po loba. Papa Robert na peso maloba. Allô 5 sur 5 koba toza koyoka yo 5 sur 5. Merci na maloba bopesi ngai nazali Papa Robert nazali kolanda mbuta Joachim Longonia na bandeko banso bazali kolanda 5 sur 5 koba toza koyoka yo très bien. Papa Robert namoni azana makoko sokuna na ebite toza koyoka yo très bien. Best music. Best music. I love the music. Best music. Merci Papa Robert. Bongisa micro et puis zongela biso ozali vraiment très capital ya ko répondre question oyo. Mais en attendant eloko moko na ko bakisa na likolo ya place toza ko comparer Abraham place bakondila paka Abulahami avec Nkamba. Ezali eke mwasi moko otoza kate balobela ki ete Rachel ye akunda makina Abraham na pe. Mais ce qui importe pour na biso toye comme na été puissance ya ba musulman, puissance ya ba chrétien, puissance ya judaïsme ekangami tout autour ya bisika wana kaka oyo ndeko oyo bakundela ki ya de soldats ba surveiller ka place wana ba patriarche bazali ya de surveiller là-bas et puis ba exilé pe soki yeli ba mbule ba kimela ka place wana soki pe ba musulman na bangona ba juif kuna baza koyoka na te bayara pe ko sala ba réunion na bango kaka na kati ya ndako wana ki e pacte na bango yango na lobaki te ya une puissance na ba place ya boye raison batiaka maboko na bango so ba signer pacte wana po bayeba ete makambo oyo papa na biso soki ayoki yango akosilika na ndenge toza kokabona ndenge toza koteta na kapasi ba musulman na ba juif kuna bango baza bandeko na bandeko baza na place na bango bakenda kokatela makambo oyo ezalaki oni kuta kokane kokata ngo te soniki oni yimta kena kumwanga bango me soki ka bayokani bakende na place wana le patriarche makambo nyonso bayokana bakuna en tout cas contrat ngo ba respectaka yango très bien. Voilà pourquoi naza kokebisa bino te yeba bakisimbi na yo Congo est un pays moko trop spécial. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on kuta bateau bakoyi kozala na table oyo bakoyi kuta na CNZT onde biso to benga na sarado solo CNZT biso toza na CNZT na biso Nkamba mais to boyi ko kende na CNZT ya Nkamba. Pourquoi? La première débat naza condamné c'est l'église Kimbangiste bambuta o bavandi wana. L'église Kimbangiste doit libérer Nkamba dans ce sens que il faut l'église Kimbangiste reconnaître si bien que ezali gardien de feu pour na combattre la Nkamba comme ça on a ndenge ezali ko continuer ko garder intégrité na yango. Mais l'église Kimbangiste doit aussi passer un message très solide dans la population noire, la population congolaise pour na koyeba ete ba porte ya Nkamba ezali ya kofongwana na mutu nyonso ndenge ba porte ya Hebron ezali ya kofongwana na mutu nyonso. Faute ou manquement de le faire eza kofunda ete bato ebele sikoyo bakomi kokole Nkamba avec Kimbangiste bato bakomi kokole Nkamba avec papa Simon Kimbangu et puis bakomi ko se réserver pour dire que Kimbangiste wana donc Kimbangu mais sikoyo merci Jésus ye moko na molimo na ye moko papa Simon Kimbangu na effort na ye na onyo sa kwa ko sala na puissance d'aba pesa ki conclusion et komona na ete moko lisusu te akoya kolobela na place ya mfumu Kimbangu esprit na ye philosophie na ye moko yango moko ezu place na mitema ya Congolais nyonso bientôt na mitema ba Africain nyonso na mitema ba noir nyonso na monde tokoyeba ete ayi quelqu'un oyo atelemela kama ba noir na ba mindele na niveau moko ya respect ya mabele respect ya place na yo. Alors Nkamba avec Abraham soko za na question okoki koya mais siko nga na tindiki émission na toute émission kumpala
tokende un peu na Vatican, peut-être comparer Vatican avec Nkamba encore. Émission dans les qui m'a dit c'est Nkamba, la cité du grand roi. Pourquoi? La cité du grand Puluzi, la cité Onyos, Oriko Benga, Tokoye, Soki, Makambo, Oyo, tous à comparer coup circuit, éco match, éco simbate, tokende na Vatican. Vatican commence à nater depuis 1921. Qui est pas seulement en 1921. Et quand il y a tribulation, na trouble moko ya kosakanate, oyo esala ete baye ko panzana kuna, et puis baye ko tirer conclusion ya ko kimela na fima lupangwa, na fima ndako wana, place wana lisusu ya patriarche na ni Santu Petelo azali na mausolée na ye ki basilika na ye. Quelques ba prêtre, quelques ba sango, ba kutana ki wana po baye te biso awa ko to ko tikela kabino place ya patriarche na biso papa na biso liboso te Santu Petelo. Bakenda ki wana ba soldat romain ba ataka ki bango ba encercle ki bango ba liye ko za la paix prison na bino place wana boko bima pe lisusu te ba wapi ba bakete kana fotu kangama katwe na ye wongako bakanga ki pe place wana bango ba ki bombo na biso ba tikela ki bango place a patriarche Santu Petelo te ne wana yo ka lupangu ya Vatican rien d'autre que une prison. Donc la kangela ki bango na kati wana comme prison na bango ke boko sambela wana boko bima pete même batu bakima na Roma wana e koma ka pe place na bango ya nini ya protection e koma ka pe place na bango ya nini jusqu'à ce que en 1929 enfin c'était conclu que Vatican est comme un état libre na kati ya état Roma Italie. Mpoke e comme goya munene Nkamba eza na kati ya Congo na province ya Bakongo na sous-région ya Cataract na district ya Mbanza-Ngungu na secteur ya Ntimansi naza ko ya Nkamba lelo sokotango na ba papier e boto ingeta malamu mais loko yokola na propre mwana ya Ntimansi. Pourquoi Ntimansi? Simplement parce que ba koko na biso avant kutu biloko e ya ko salemana yebi na ngate comment ils sont arrivés à savoir que circonscription muke o place Nkamba montano na ezaleli eko benga maka na kombo ya Ntimansi. Pona yo mutabi Kongo te Ntima signifie motema, Nsi signifie nza, mabele. Ba déclara qu'il y a déjà avant kutu mfumukimbango a existé. Que place oyo circoncision oyo ko benga ma Ntimansi, centre, le cœur du monde. Bande konangai, je ne suis pas ici pour faire la publicité de quoi que ce soit, mais na lingi comprendre valeur ni nous avons na boko mo na Congo. Que n'est pas tout le monde, il y a sa place dans le place là bien au cœur du monde que ça awa, exacté. Scientifiquement, on peut le prouver. Zwa kompa tsana Nkamba. To tsaka na sina na région ya Ntimansi ba ko kono so bien Ntimansi, le cœur du monde. Kene na likosi ya Afrique na côté ya Somalie. Zwa kompa le kolofongola yango tourner en rotango tina kota Madagascar au côté Afrique nyonso na katikati sur base ya Ntimansi, le cœur du monde. Nkamba est à place où le cœur du monde. Mais tu dois comparer Nkamba avec Roma awa. Roma awa est dans montagne. Tout na bato bakena na Vatican bako yebisa yo. Nkamba awa est dans la montagne entouré de 5 autres montagnes et puis montagne moko na katikati na sommet na place batsan zote mfumukimbango. Keba boyoka kama solo Nkamba botaka yango me boyoka ngo pa na ngai buta sambwana mutu na vanda wana na kola wana na tambola wana. Je peux te dire la configuration de Nkamba. Nkamba est une montagne morakate, mais à 5 montagnes ou 6 même montagnes et 7e place Mfumukimbango avandi wana. Nkamba pesa ka village à Mutute. Pourquoi kaka Mfumukimbango apona ka place wana kaka et pourquoi place wana na ba koko na so bien Ntimansi, le cœur du monde. Avant de continuer pour Papa Robert Akima Kibiso pour na micro ne sala ki mafuit. Papa Robert oyoka yi question na zongi sur maloba avant que ngana continuer entre Nkamba contre Vatican. Merci pour na maloba muta Joachim nkuvu baka na benga yo nkuvu baka na bakisa yo kombo msusu parce que ozali mur oyo ezali indestructible o toucher likambo ya munene na lingi na bakisa eloko moko oyo lobi avant to kende kuna c'est vrai Nkamba
elingi koloba papa Kimbangu ye moko. Mboka wana kala bazali kobenga ngo mbola. Mais Ntimansi, c'est vraiment le cœur de l'univers. Pour la nina lobi boy, na baye bazali kolanda biso ba pasteur. Bokoki kotala na Esaïe chapitre 19. Na Esaïe chapitre 19 verset 19 à 20, baza koloba ete na tango ezali koya. Tata Nzambe a komilakisa na kati ya mboka na motema Ntimansi. Botala ngo ekomami na français kasi bino koki kozwa ba référence wana kuna. Ezali esika papa Simon Kimbangu ndenge papa zali koloba, c'est vrai. Congo, Afrique, moto mwindu mpe mokili mobimba akomona nzela te soki tozongi na nkamba te. Nkamba église Kimbangisi te, mais nkamba ezali ntima motema ya mokili. Motema ya mokili na ndenge nini? À partir ya nkamba ba nation nyonso ekozala réconcilier. C'est écrit dans la Bible, dans Esaïe 19 wana. Soki batu batanga ka Bible bakoki kokende kotala. Mokanda Esaïe ezali ekomama kala. Biso kutu to botamite, papa Kimbangu wa botamite, mokto mwindo na tango akala 700 ans avant Jésus-Christ. Mais mokanda wana ezali entièrement dédié na moto mwindo. Même pour ko comprendre ngo nkamba. Ndenge elobi yo ezali Hébron, ezali espai ya ba patriarche na biso epai to kokenda kozwa force. Na kozwa kaka ndakisa moko. Papa Simon Kimbangu abandi musala na 1921. Mais avant 1921, ba recherche salemaka na Vatican parce que bazalaki kozela mokonzi Nzambe akobotama mpona aya kokonza mokili oyo. Ba recherche zali tokozongela ngo mukolo mususu mboko ya komona ngo. Ntango wana batu bapanzani na mokili bazali komona eloko wango ezali kuya eye kovanda na Ntimansi. Ntimansi tozongi na 1706 ndona Beatrice Kimpavita oyo azalaki prophétesse ya liboso, oyo Don Juan oyo azalaka Nkuvu Baka le roi du royaume Congo. Ntango baye kozwa mboka na ba portugais ye akomaki chrétien outai koloba likambo yango, akomaki chrétien kasi na mpasi oyo emonanaki na kati ya mboka wana Nzambe atindeli biso prophétesse ndona Kimpavita. Kimpavita lobi boye mokonzi akoya akobotama na Ntsundi, province ya Ntsundi, akobotama na Ntimansi. Mokonzi yango nani? Kimbangu. Bakongo ya tango wana bazalaki na montagne moko oyo tokobenga ka malencontreusement le mont Bangu. À l'origine ça s'appelle le mont Kimbangu. Na montagne wana donc Fra Luka do Kaltaniseta ba oyo bazali na ba ordinateur bo Luka azali frère ya congrégation ya ba jésuite na Rome, ba capucin pardon na Rome. Yem to sala ki recherche wana ntango ya komi na 1700 akomi na royaume du Congo akuti montagne Kimbangu. Montagne Kimbangu ezali nini? Ezali montagne moko kitoko epai batu soki bazana conflit bakokota kuna mpo bakende kozwa solution. Ce n'est pas moi, ça c'est Fra Luka de Kaltaniseta. Je prononce bien son nom. Kombo na ye soki botali mokanda moko sango moko akomaki babenga ngo les dières congolais. Ezali na Kinshasa na ba bibliothèque nyonso partout na monde soki Hollandi yango babenga yango dières congolais. Okomona ete pratique wana ezalaki ko salema. Kombo ya Kimbangu yebanaki avant même que Kimbangu physique ne vienne. Donc na lingi awana semisa na loba ete Kimbangu elingi koloba nkamba. Nkamba elingi koloba Kimbangu. Soki ya yakate message wana tokoki komona kamba te. Tolanda ba confusion oyo tozana ngote. C'est vrai confusion ye mpo tozala likamba munene. Mpo distraire biso. Donc wana totiango pembeni toza ko benga ba chercheur bolanda botala, c'est-à-dire et pas biso tokozwa solution e ko utela wana ya mibale ya misato. Papa
panga bandi musala na 1921 bakangi ye bamemi ye na Kinshasa babwaki ye na ebale babimisi ye batie na train bakei na ye bakotie na masuwa bakei te azingi Congo mobimba ntango asali 30 ans na ye akufi alobaki baya kozwa nzoto na ye bazongisa na nkamba le 25 mars 1960 bakei kozwa nzoto na papa dia Ngenda bazwi nzoto na papa Kisolokele na papa dia Lungana bazwi nzoto ya papa na bango baye kozongisa na nkamba. Ce qui veut dire mboka wana tomata tokita bakokabola yango te mais mboka wana soki biso pe tosu conscience te bakoya ko coloniser biso likolo ya mboka wana ko recoloniser biso. Donc il faut tous se reconcentrer maloba nyonso oyo bateya na kati na Bible. Conclusion nango ekozala na nkamba. Conclusion nango ekozala parce que na Esaïe oyo na uti ko pesa bino ezali mokanda ya bapaya na pesi bino yango balobi boye ke nzambe na mokili nzambe oyo asali mokili akoya kokonza mokili. Il va diriger le monde à partir ya mboka wana. Mboka wapi? Nkamba. À partir ya nkamba ya ntimansi nzambe ako bénir Israël son peuple ba Syrien batonaye pambate balabala moko kolongwa à partir ya Afrique centrale à partir ya ntimansi ekokenda ti na Israël. C'est écrit botala yango bomona yango. Donc liloba oyo lobi ekozala na limite ya émission mon côté donc opusa yango na mituda na elobeli na makambo nyonso. Donc mpoete to mwana penza mfumu kimbangu oyo biso tozali kolanda tolanda philosophie na ye mpoto tambola parce que soki toza na philosophie na yete tozali à l'écart eloko moko tokosala mezate parce que plan oyo bato oyo bazali kosalela na mokili oyo balingi bakabola mboka wana bakabola yango en miette morceau. Allez bako bandande ko dominer biso bako contrôler ba intellectuel bako bomaka bango bako sala. Donc ezali plan moko déjà depuis longtemps mais chance na biso révélation ezali likambo papa Kimbangu alobaki ezali. Donc epai ozali koloba ozali ko bwakate même baye bazali na politique baye bazali ko linga ko kota na politique baye bazali kuna soki to reconnaître likambo wana te to ko banda ko beta marche arrière tous les jours. Donc wana ezali contribution ezali ko pesa to ko zongela question par question soki ba question ezali wana nde to koki ko balusa ko lakisa penza bozindo ya likambo oyo zali koloba. Nkamba ezali mboka na biso banso ezali mboka ya muto mwindu ezali mboka ya mokili mobimba. Donc il faut ezwa esika nango mais ebandanani na ye congolais yo moko congolais omona esika nini ozali kosala epai wapi ozali kotambola pamba te soki to ndimi mfumu kimbangu atambola na biso alobaki nini mpona Congo. Mfumu kimbangu asalaki nini mpona biso to sambelaka. Mfumu kimbangu alobaki me tolanda nde philosophie na ye totala epai wapi tozali to mitala malamu avant to continuer na politique. Voilà mbotamonto na lingaki na telemana wana. Merci telemana wana telemana na moni pe bande ko bele ba ko television na ko pesa ba singa ngala ko ba mingi te sauf que la place ya Vatican la telemana ki avant na pesa ndeko dompe invita kanga muta ko television awa na lingana lobake pouvoir religieux ezozanga biso na Congo depuis l'existence du Congo tozoko ko profiter na ngote et pourtant za philosophie moko il faut la coller mutu sans esprit de Dieu mutu sans qui peuvent exister parce que tout existera physiquement na spirituellement nous avons un problème parce que Vatican a faut comprendre pourquoi la puissance ya Vatican na monde. Ce n'est ni pour la kitoko wana, ce n'est ni pour cimetière les wana, mais c'est parce qu'il faut qu'on y ait qui est là. Ça te peut être avec puissance c'est personne là qui est cité à Vatican et monana était ezali cité à des envoyés de Dieu cité oyo batu bazana kilo qui peuvent ekoka awa oyo kotala nkamba comme la ville tozali kolobelango. Nous avons sur notre patriarche avec la même philosophie.
oye kotala basantu polo bamakambo basala ezali korele pe na politique basala ils étaient là na Rome koningisa l'empire romain parce que bosa na te force Italie na era empire romain ezala grande puissance na tiara Washington bakei ko vendre bango place wana bakei ko tiela bango lilo bana nzabe bakei ko tiela bango kaka ko excommunier bango na bamisala bango ko boma batu na fraude ba tricherie kaka place wana. Et puis, dans le Vatican, c'était un papa. Pope signifie papa. D'ailleurs, Mfumu Yanlongo. Nkamba a toujours été dirigé par un pape, par un chef spirituel, par un Mfumu Yanlongo. Donc, awa token de gauche, tozong à droite, n'a qu'on continue qu'on compare tableau, il y a Vatican, Hébron contre Nkamba, boko yep sanga eloko nini place, nini trade union, nini bar, nini point, nini zangina i, o nyoso ngana kolobela awa. Alors, eloko moko zali ko zanga na biso na Nkamba, on a ko invité yo mwana Congo tango zali ko joindre force ya Nkamba. Ne faut pas regarder les Kimbangistes, on a problème avec les Kimbangistes. Je vous invite à voir d'abord Nkamba, ton patriarche Mfumu Kimbangu. Roma ezaki renforcer na ba recherche scientifique. Roma ezaki renforcer na ba université. Roma ezaki renforcer na ba politique de traité de Rome. Ba biloko bo puissance à Rome. O ba taso na monde bo no samba na Rome tout ceci. Nkamba faisons tout tant que ça se retrouver place wana. Tokomisa une force scientifique, une force politique, une force ya nyonso tokoyi koloba. Na pesa maloba epa ya ndeko papa. Aza na téléphone na 49 et puis na kozonga na mbuta donc pe invita kanga et puis na banza papa DCP aza na maloba koloba apa bandeko ebele ba kote lesonga la koloba sute to wala na bandeko téléphone bandeko boza la mamke patient ndeko na 49 102 na suka na peso maloba vana ke na ndeko ya téléphone na 33 ndeko ya téléphone na 49 na peso maloba. Five, four,